Bon, mbote na biso, biso nsutu bozali, ezali bongo ngai ndeko na bino Mama Asso Louange. Solidarité, nazali bongo na kati ya chaîne na biso ya Mama Asso TV. Lelo na ye ko lakisa biso ndenge nini toko kosala mikate na biso oto bengi beignet ezaka nature. Donc ezaki pe même occasion malamu na meka to ko lakisa bana na biso babotami awa ba jeune fille na bino na biso ndenge ni basala misala mikate ya nature kaka ya koluka ba complication te. Donc tolanda yango biso surtout na bokebi nyonso mutu na mutu na lolenge na ye asalelaka mélange na pona mikate na ye nga pe na mélange na nga isepe ke modèle na nga pe ko sepelisa ndeko moko esika azali ekozala vraiment malamu. Donc toi na bokebi nyonso pona kobanda merci vraiment na bandeko nyonso tout o bazali kolanda nga na ngonga oyo pe o bakozwa occasion lisusu ya kotala ngai na ngonga oyo ekoya. Vraiment bo hésiter te botiki ba commentaire na bino bo pesi pe moi makanisi na bino na musala pour que musala ekende vraiment liboso bobo ça na pété ko s'abonner beaucoup plus na chaîne na biso na bino Mama Asso TV et puis bandeko o ba yebite peut-être beaucoup plus ko partager na bolingo nzambe e ko za malamu tu ete nzambe aza na biso ne bandele miso ke na suka to bandi. Donc pour na kosala mikate na tie d'abord nzungu na ngai yango yo na tie nzungu na ngai liboso na biso ma fille mes filles bozo yo kaya na tie nzungu na ngai na ya vide yango na kisi ba mama ba tata pe ba ndeko na bino basi ya âge na bino nyonso tu ya 15 16 ans 17 18 passe ba komi dia ba mama ba majeur mikate. Donc na tie nzungu et après kotia nzungu na tifongoli paquet na nga ya 1 kilo ya farine. Nasi to moni biso surtout farine na nga ya 1 kilo yango yo na présenter biso na tie yango na kati ya nzungu oyo na sopi yango na kati ya nzungu oyo na lakisa ki biso nyonso tout. Na sisi kotia farine na ngai na zwi na ye na sucre oyo ezali to bengi ya poussière donc ya poudre. Yango yo ezali pe aussi 1 kilo mais na ocha 1 kilo te po sino ke mikate ezala sucre makasi. Na si ba jeune fille bozolandanga na tie donc même pas kutukatika donc un quart ka ya sucre na ngai na tie ndambu na farine awa ya biso na kati ya nzungu na ngai nde bozomona na tie eleka vraiment mingi te sino te ekozala vraiment sucre makasi. Donc so botali mesure ezalaki 1 kilo na kitisi 1 kilo na siti à peu près awa esali vraiment katikati te esali ka 1 quart ba fille bozo yo kaya yango yo. Donc tant na sisi ko tia toujours nyoso tunatia na nzungu na si bozo mona yango yo farine na tia na sucre. Donc na si ko tia farine na sucre comme na za na levure ya kibte auto bengi ya boulangerie. Donc ko ça na pe na ba levure chimique na sala na de temps à temps ezama bete na un paquet na biso moko ya 1 kilo ya farine na tie 2 sachets comme ça ya levure na biso auto bengi chimique yango yo to somba yango na ba Lidl Price et tout ça ezanango. Donc voilà 2 sachets na biso na tie na zi paquet na nga moko ya purée ya pomme de terre na tie aussi na kati. Donc paquet na nga ya mobimba na videle biso awa na kati na tie paquet moko eza sachet. Tant na sisi kotia yango wana eza mélange ya biloko surtout. Tant na sisi kotia yango na zi sucre vanille na nga yango yo mais na paquet moko ngai na tia yango 5 na tia yango 5 pour goût yo kana et ça va vraiment lai. Donc voilà na tia yango 5 ba fi bomoni na tia 5. Tant na sisi kotia sucre vanille na ngai to landa be ba mama na zi nzungu bomoni nzungu ndenge ezali boy na ke na pompi na zi ndambo mai kaka ezina ngo kaka katikati ya katikati nzungu te moins quart ya nzungu na tie yango na bakisi ndambu ya lait na tie ka verre moko na tie verre mais tout moko donc ko mesurer en gros na tie ka neti boy na tie
na tie ye aza mobimba mbenga na tie katikati ya le na tie ya le na sopi yango na kati ya mai oyo ngai natokaki na tie après na tiki ye na moto a chauffé te mais azalaka tiède akota kaka mwa moto moke pona kwa kobalulela farine na biso. Et après ngai à chaque fois na lingaka kotia mungwa penza na kata mikate te po mingi atiaka mungwa et ça la rappelle bien pour ça la mélange ya sucré na salé. Mais ngai na tiaka secret na ngai ya mama Aso TV na tiaka kibe or bokope ko mekango pourquoi pas parce que ça na oka na mungwa nazwaka kibe or na ngai comme ezaka 2 na nini moko eza 2 na tiaka yango kaka 4 donc nazwi do 4 na tiango na bol moko neti boy na tiaka yango na boîte oyo na lingaka te ezala ebeli na tiango na boîte oyo na tie isalinga 4 kibe or na fini yango ekomi poussière na tiango ndambo ya mai muke nde yango na kotiango na kati ya mikate na biso et mélanger na sukali c'est le quoi mungwa. Mais avant tout biloko nyonso tu na uta kotia na kati nde to moninga na biso surtout na ko mélanger yango po mona esangana vraiment esangana bien sucre na biso farine 2 sachets na biso farine c'est 1 kg 2 sachets na biso ya levure chimique parce que yango na kutani nango na sela yango pe mingi etambolaka bien. Après na tie 5 sachets na biso ya sucre vanille. Leto tie aussi purée na biso sachet ka moko purée de pomme de terre na tiaka mingi ya defana sombaka o ezalaka na le na kati soko lingi mais lokwa na o ya lete na tie na ngaka ya nature ezalaka nango pe bien yango wana nazwi mai na ngao na chauffer pona salela mikate na tie ndambu ya lait ya liquide. Et ça comme si est remplacé les oyo ngé koza na kati ya purée to baloli yango vraiment très bien. Ba mélange na biso et salami nango très bien ba maman ba papa o bazo kolanda na ngonga oyo nde na yaki kozwa kibe na biso na bina teki na mai na si bomoni mai ona baki ke na sangsaki kibe or na kati poso tie kibe magie et comme ça mikate mwindo donc na préférer kibe or et remplacer nini oyo babenga ni mungwa et remplacer mungwa la fille voilà. Donc nazwi yango na tie yango na mélange na biso ya farine ndenge na tie yango na baloli yango très bien na si ba mambo zolanda na zinjeta fufu po to bayaka maboko peta msusogi osimbi bloka ma ebele komi kokota na manzaka ça peut pas vraiment propre. Ba mama na bozo kolanda nga boza ko sabone po muikate ogwawa ndenge kozalela oya monika sepela na mélange na ngai vraiment bokomeli ngai na kopo otinda bino mikate aussi so bolingi na bino kaka na YouTube e kokoma naona banda kunyo surtout asene na osala boy ese komi na banda kunyo surtout donc pona tinda be mikate balambi eza nango pe facile po koma na banda tant na mélanger kibi na ngai wana ya mwa mai muke na tiaki nde na yeso kozwa mai na ngai oyo ya na tiaki mai ka ya pamba na bakisaki ndambu ya le na kati parce que nazaki na pire oyo eza ya lete. Donc du coup nazotia mai malembe na kati ya farine na biso ya mélange pona e baluka bien et lekate pas tipé za la trop monté. Donc il y a un nazotiango malembe au fur et à mesure nazo balola nandeta fufu za bien nazo balola ndete zo mona ba fille asi au monde nazo salela na baloli ba fille bozaki na question ya reposer ndenge mama zo sala poso mama azati bino bosimba kanda wana kutu to yebi na biso ngamoko na yebi. Ouais, wana mwana tuni pona nini ba mama mususu basala mikate na maboko menga nazo balola na nta fufu. Ya on a expliqué tout à l'heure. Maboko eza nango pe mabete, mususu basa komona na problème pe ya poignet. Ezo sala passe pona ko beta. Mususu pe omona azana ana manjaka milai parce que kolamba mama force na manjaka bakata. Mususu omona manjaka eza milai tanga ko beta boye kitoko te ezo kota nini mukili pe
eza na mambo ebele ba santé comme biso tellement cher faut ko mi batela malamu manzaki za makasi mamikuse po beta na maboko misusu pe loboko tellement eza pasi a préférer beta na nzeta fufu po na nzeta fufu pe okobeta ngo très bien okobeta très bien ekosala yo loboko pasi te et puis même bambuma ya farine ekozala te parce que nzeta fufu ebeti yango koleka loboko. Raison pour laquelle ma fille to beta rango mingi ngana beta mingi na nzeta fufu po farine nanga eza na bambuma te. Donc voilà. Merci question na yo ozweli yango réponse. Donc ba mama ba tata ozomona ndenge tozosalela mikate na biso. Tango beti boy. En tout cas, ikozala vraiment malamu eza pema. Na boy te me bana balingaka kolia mikate mingi. Surtout bana sa poto so sali bango na mwa zèle de poulet. Oteli ba mwa zèle de poulet à côté, quoi ba balingana bango mwamba te. O mwamba na bino mafuta. O na ko grossir. O patati patata donc osali bango na mwa zèle na bango ya kotumba. Oteli bango à côté, soki ya kotumba te ya kokalinga bakolia kitoko omona mutu akotungisa na ndaku azaki. Donc on to beta rango boy vraiment. Na nzeta fufu obeti vraiment hein o maman obeti vraiment ndeka na lobaki mai eleka mingi te po pati peza la trop monté po tango ekovimba esala malamu pati ezala mute makasi pete ezala katikati ndeto loba na katikati obeti moni ene to fuzo beta bien parce que bambuma mbala moko ya farine eza kotsala tof mais ça obeta na maboko mona bambuma au final lisusu salaka ça fait pas vraiment joli ou un peu propre hein? Parce que mikate eza eloko ekotaka biloko tellement belé. Moi je préfère pas to manipuler yango na maboko, je préfère manipuler na nzeta fufu pour nga na mona hein? Koko na nga na kisasa ande kosa mikate tala bassin ya munene vraiment mama na ngai mais bande ko beta ko nta fufu omona koko na ngai ya koko na ngai na koko ya leki bazana dende ta fufu moko so beta koto moko to me basa munene biso to yebi na kisasa ningi zalaka muta so beta kote na ye ti après basangisi donc ezalaki bongo mélange na ngai ya mikate na ngai ya mamaso. Oh maman so à sali pour na bagé na biso eza vraiment facile au lieu tout à maman ça lève mikate mais yo moko de moni kaka recette on a salon pene facile pour na bana na biso il y a 15 16 17 18 ans balinga kolia mikate mingi mais bana bolembu ya kosala awa ba gâteau na bango ya mboko ya ba chocolat basala ngo tout temps mona ka vite fait okoti na four. Oh ce qu'on appelle super recette ya facile comme ça beau ça là 16 17 18 ans na boy mutatu mza maman so apesi recette ya facile ba mama otesa bana video oyo bana na biso basi biso mo photo lenge la bango ndenge bazawa na photo lakisa bango photo tiki bango et ozala vraiment mobulu pona biso nga na boy nanga lobi ba kende kotonga ka biso kutu mona na ibelo te mona na ibelo te bola sabana video ya mama so TV na mikate oyo na osela bana na biso na pesi bongo recette ya facile ko leka ba gâteau na bino ya pomme bosalaka na sa tarte michouri mais oyo mikate facile. Donc voilà yango na ye na bandeli encore pour ba jeune fille nanga ya 15 16 17 18 ans vraiment maman so vous aime beaucoup bozaka na bino très gentil sauf que bozandi ba paresseuse kaka bokosa bino mambo ebele mais boko tiaka bolembu boyebi misala bana nanga mais boza bata bolembu. Donc maman sa bandeli atiaki farine 1 kilo na tie sucre ya poudre 1 quart eza 1 kilo mais na tie 1 quart pour na lingiza la sucre makasi tie boyebi ba santé ndenge komi biso. Tangu na sisi na yiko tia sachet moko ya purée ya pomme de terre, purée de pomme de terre. On a tiré la pomme de terre. On a la poudre, hein? Nous va mélanger. Dans le côté, 2 sachets, il y a levure. Il y a levure na bino chimique. Hein? Tout ce monde a l'idée price. Donc ici, on a tiré sur 2 sachets.
na ekotia 5 sachets ya sucre vanille na biso yango bomoni sucre vanille okozo moderne soto lingi mais sucre vanille bayaya 5 sachets nazoki mai na tie na moi un quart pe ya nzungu nde na ekozwa tasse oyo katikati ya miliki le na mélanger na mai wana na tiki yango na moto esali kaka tiède etika tiède kaka po yango to ko mélanger le farine na biso après na silisi bongo na ekozwa Kib Or nde na expliquer na insisté on les a recette ya Mama Asso TV Kib Or na tia ka 4 po Kib Or moko yaka eza na 2 carreaux donc 2 carreaux ya oyo na 2 carreaux auto tchong sali 4 carreaux il faut ko finango bambuma nyonso sili oluki na n'importe quel copo oyo lingi menga na mélange yango na oyo na tie awa na tie mai ka muke bon côté le rouge na signe na tie mai na mélanger yango bien po ezala mbuma te tant on a sisi ko mélanger ba farine na ngandi na tiaki ba biloko to ya poussière faut ko mélanger yango bien na maboko bana poussière mon mélanger na maboko sucre koti sucre vanille koti levure koti après nde ozui mai wana baki ya Kib Or osopi obaloli bien po epesa mwa mungwa esangana sukali tango sisi nde siko ko mélanger nde oyo kotia mai o na lobaki ya miliki otie ozotia malembe ozo mélanger okomona yo moko kotala ke mikate ezala pâte ezala pas trop dur pas trop mou ezala vraiment na katikati à ce moment là otiki kobeta suna loboko tozwi njeta fufu obeti omoni obeti ko kokina kotelema te otie na se ovandi na kiti bana basi yaya 16 17 18 15 obeti tango silisi ozwi mofinuku na yo okangi yango bien otiki yango pembeni ya moi esika mo eza mo chaleur eza na mwa moto ofiniki otali ata ba 20-25 minutes so omoni monter tourner yango encore omeki soki sucre na yo ekoki très bien après okoleka na yo na action ya kotia na moto pona o continuer kokalinga mikate na yo na sir ba jeune na ngai toyokani boyoki lisolo mama so ayeli bino botala yango bien mama so vous aime beaucoup mes enfants boza bana na ngai to sala ramisa na ndako d'accord bayaya donc pour la kokalinga na ebisi biso à tout à l'heure on continue à bientôt abonnez-vous massivement merci. Je vous présente ce produit naturel à base d'aloe vera possède plusieurs vertus, notamment la réparation de tout type de cheveux abîmés. DJ Rams, DJ Ben, this is El Toro Pipo Champ, aka Bleda, Mac G, Moni Makambo Chenga, Moni Yoka. Du peuple, salon Kebolini, même si nous n'avons pas attaqué à vilain, mais tant qu'on a comme Boga. Adresse mon résultat, une seule adresse. Talara El Toro na kata pana manaomi parisien na minitoyo. Dans les nous na kata on est sous bois salon Kebolini, et à la raté.
donc ndeti kaka kebo me na kati ya ligne donc yo moko timbeli donc ozo comprendre que oyo eza champion du peuple bana nyonso ya Paris napesi bino adresse moko mpona yo kata suki donc adresse eza déjà affiché wana bozomona mais nga ateke champion du peuple na confirmé oba coiffeur nyonso ya nzela na boxi bango o maire na biso moko ayebisi nga champion du peuple yaka salon Keboline et ozwaka en charge bino mo bomona bajolibilité babeauté epesi la père. Et dis un mot. C'est pour ça le peuple Congo, Kinshasa, Haïti, number one. Toujours frère. La preuve, c'est un haïtien. On est là, on paye ensemble. Haïti représente, hein? Yeah. wana ndenge nasolaki na bino bana na biso ngonga ekoki ya kobwaka mikate na biso na moto po totikaki pati na biso evimba wana pati evimbaki nango vraiment malamu ekomi vraiment na moment moko tokoki kobwaka yango na moto wana na ye na farine na biso tobaloli bozomona oye ozwi boye ya bana na ngai obwaki awa mais loboko toujours na maya pio po ekanga mingi te otie obwaki awa ozongisi isi loboko na mwa mai oningisi ozwi oye obwaki na l'huile wana l'huile na eza moto vraiment makasi apo odimine yango po mikate bela malamu na kati otie awa oningisi farine na yo bouger bien tournez bien, otie na l'huile, otie le boko encore na mai, oningisi encore pati na yo, tournez yango bien, obwaki na l'huile na yo, donc le boko lisusu na kati ya mai, oningisi farine na yo, obwaki mikate na yo, oningisi lisusu farine na yo, ba jeune fille na ngai, obwaki wana kaka recette ya Mama Asso TV. Recette na ye ya facile vraiment ya beignet po na bana na biso bayeba pe kosala mosala lokola biso ba mama biso balakisaka biso tozwaki ngolu wana pourquoi pas tolakisa pe bino te yango nayaki na recette vraiment ya facile po na biso ba jeune fille na biso nyonso tout de partout botala kosala mikate facile okoko mélanger pe na ba gâteau na bino ya mboka na bino ndenge bomesana eza mabe te ozwi lutu na yo omeki kobalola mwa moke mikate na yo nosala yango vraiment en direct mpo na biso mpo na bana na biso vraiment bamona ndenge esalamelaka nasi bozolanda ndenge mama azosala recette ya Mama Asso recette facile ya beignet po moto na moto aza na lolenge asalelaka mélange ya beignet na ye mais Mama Asso apesi ba jeune na biso nyonso tout vraiment recette ya facile biso ba mama biso tozali vraiment tolakisa bana video oyo nga nalingi ba jeune fille na nga pe basalaka mikate na bango moko so baoki posa bazelaka biso te ke mama salela biso mikate lelo po bana biso balingana na bango mingi mikate na bango ana poto na moiselle de poulet na mwa brochette ekosala ye bien brochette bayebi na bango kotumba yango vite fait mais mikate eloko elembisaka bango nde mélange oyo biso tosalaka na bango bazalaka na bamonaka bana na patience wana te or biso moko toza wana bamama mpo na bango tolakisa bango po soki biso tolakisi bango te moto akolakisa bango aza te farine na bino yango oyo evimbaki nango deja bomoni ya bana nazokoni kosala bamama bolakisa bana video oyo ya mama na bango ya yaya na bango ya mama leki na bango ya mama kulutu na bango ya tata mwasi na bango Mama Asso TV aza pe akoki kozala pe koko na bango bolakiselanga ba jeune fille nanga de 15, 16, 17, 18 ans. Je vous aime tellement mes filles. Boza capable kosala makambo ebele mais soka bolingi bozala wana foka bo décider alors votre décision vraiment bolanda recette facile
ya Mama So na bino TV ekosala vraiment malamu bana na ngai. Tango kala te kokoka pe mwa molonga na komona na lingia bima abala bana boyeba misala po biso tosana na bomoi po toyebi te lobi ndenge ni Nzambe abombeli biso na moko na lobi. Donc yango wana nalobaki vraiment lelo nazwa mwa temps na ngai penza po na bino po bino nde boza futur na biso ya lobi. Soki na balisi bino lelo ba papa to ba bokilo kuna esika bokokende bato ba mwana oyebi kolamba mwana oyebi misala ese sengo na ngai mama o ese sengo na ngai mama si tu biso ozali ba bantu bana fo bayeba misala. Donc mikate na lakisi bino po bolia kango mingi bolinga kango vraiment mingi na yebi même na ba fête même si tu kutani quelque part waka tantine y a pas de beignet, maman y a pas de beignet, tata y a pas de beignet, mamie y a pas de beignet. Donc yango wana na saleli bino vraiment recette facile mes jeunes filles, je vous aime tellement. Mikate na biso yango oyo recette na bino ya mama Aso TV asaleli bino facile yango oyo la ekomi nango vraiment na esika ya kobela nde nazali sikoyo kolongolela bino yango po bomona ndenge epeseli keza vraiment facile hein. Ka bagato bosala kawana bokomona peka yango ndenge moko bagato na bino botiaka na four vite fait on a fait des tartes pommes, je fais pas gâteau au chocolat, je fais pareil na recette aussi le temps kaka o mélanger ba farine na yo olobi ke nazoya nazongi nanu na mwa chambre na ngana kende ko passer aspirateur otiki farine na yo ezo sangana et ou melaratin surtout ko sala ki pati na yo très bien olandi vraiment ndenge Mama So alakisaki okomona kaka esalami nango vraiment très bien eko wumela pe ko vimba te mikate na bino yango yo mes enfants, yango yo mes filles, yango yo mes louloutes de partout. En tout cas, bon appétit, je vous aime. Boke na site ya Mama So na bino TV, botia ba commentaire, bo like aussi vidéo. Et puis on ba s'abonner te, bo s'abonner mikolo na zakaka na bino ba jeune fille. Leo na mikate okokolia na pilipili okokolia na mwamba comme okolia na cacahuète lobi na koela bino pe mikolo ko ya recette mususu kaka pona bino ba jeune fille mikolo yo na telemeli bino pona lingaka bino mingi po boza bana na biso vraiment boza futur na biso ya lobi. Nzambe apambola bino mama na sokota la video oyo abombela ngai bana na ngai te alakisela nga ba jeune fille na ngai même ba nièce lakisela nga bango même ba petit enfant na yo lakisela nga bango recette oyo basala mikate po eza bokoko na biso. Merci to monani bongo mbala sima bo s'abonner na Mama So TV. À très bientôt. Nzambe apambola mabota na biso. Bye bye.